Joe Biden akokisi mikolo nkama na bokonzi na lisikulu asali liboso ya Kongre ya États-Unis alobeli mabongisi ma milliard mibale pona komatisa classe moyenne alobeli pe makasi asali kino bato mingi bapesama mangole ma COVID-19 ba républicain batelemeli. Bopesi masuwa mabale ya Union africaine na ekolo Congo démocratique pe boyokani kati na Union européenne na Union africaine ekozala na masolo kati na Charles Michel mokambi ya Conseil européen na président Tshisekedi. Charles Michel akomaki Kinshasa lobi na mobembo ya mikolo mibale. Willy Bakonga, ministre ya kala ya kelasi yanse katikati pe ya teknik atindami na mbulamatari ya Congo Brazzaville na Kinshasa mikolo mwambe sima na bokangami bwaye na mpepo na mayamaya. Ayenola kite na cour ya cassation le 16 avril po etali misolo ya COVID-19 pe balakisi pe biteyelo ya lokuta IGF efundiye na yango. Bilenge pene na tuku misato bakangamaki na suka ya mposo moleki na kofundama kozala batomboki ya bakatakatanga batikami na Lubumbashi. Kati na bango ezalaki na bilenge ya eyamba eprobaseba bakutamaki na losambo.